Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Buyukite, bukuyoka kaka. Kinshasa na biso, kin eleki partout. KNB, Kinshasa na biso, kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino, pardon. Jima sala yolo karatarate. Ya on a bien yo. Jima mukende. Oumela. KNB, kin eleki partout. Rien à dire, toi on a terre envié, parce que kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate c'est Lyndon Kardashian isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Telema qui chasse eleki partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Bon début de week-end na bandi nyonso ya magazine na biso KNB eza toujours wana pona ko informer bino pe pona ko lakisa bino ba réalité ya Kinshasa. Tout mon édition à vendredi à Lelo na Elema Oyo. Chaque le 9 octobre, mokili mobimba ba célébrer journée mondiale ya poste. Bon na message ya ministre ya Petenstick Augustin Kibasa. Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, le 9 octobre de chaque année, la communauté universelle commémore la journée mondiale de la poste. En ma qualité de l'autorité gouvernementale en charge de la poste, j'aimerais souhaiter à tous les postiers du Congo, aux membres de leur famille, une bonne et heureuse fête. Je saisis cette occasion pour inviter les compatriotes à une profonde réflexion au rôle joué jadis par la Poste et qu'elle joue encore de nos jours au Congo et dans le monde. En effet, le besoin de communiquer étant inhérent à la nature même de l'homme, les humains ont éprouvé très tôt le besoin de s'échanger les informations et les biens. C'est ainsi que la Poste se trouve être la première institution universelle à laquelle tous les pays du monde, au-delà des considérations idéologiques et autres, ont adhéré, et cela avant même la création de l'Organisation des Nations Unies. Comme cela a été décidé par l'Union postale universelle, qui est l'agence de l'ONU en charge de la Poste, au cours de cette journée, les administrations postales des pays membres procèdent à la sensibilisation des citoyens et des entreprises au rôle, dans leur vie quotidienne, de sa contribution au développement socio-économique des pays et à la sauvegarde de la paix. Congolais et Congolaises, mes chers compatriotes, il n'est un secret pour personne que l'humanité tout entière connaît en ce moment la plus grande crise de tous les temps avec la pandémie de la Covid-19. Cette crise sanitaire ayant eu un impact négatif sur tous les secteurs de l'activité humaine, la Poste mondiale n'a pas été épargnée. Cependant, il est intéressant de constater ici qu'en dépit des difficultés liées au transport des personnes et des biens engendrées par la Covid-19, la Poste mondiale a fait montre d'une résilience remarquable et héroïsme en continuant à accomplir son obligation des services universels qui exige que le courrier soit distribué à tous les habitants de la planète où qu'ils se trouvent. En utilisant tous les moyens d'acheminement humainement possibles, la Poste a assuré la livraison des biens, principalement des médicaments et d'autres matériels sanitaires, apportant sourire et réconfort là où il faisait cruellement défaut. Cela explique à juste titre le choix du thème de la journée mondiale de cette année, à savoir plus que du courrier. En effet, tout au long de l'histoire de l'humanité, la Poste a eu parfois à accomplir ses obligations dans des situations difficiles. C'est le cas notamment des guerres, des catastrophes naturelles et épidémies. Qui n'a pas souvenance de ces agents de poste qui, lors de la Première Guerre mondiale,
braver le froid et les balles et, au péril de leur vie, aller de tranchée en tranchée apporter du courrier, des petits paquets aux soldats tant allemands qu'alliés, qui étaient retranchés. De même, à l'occasion de la pandémie actuelle, en différents points du globe, grâce à la poste, les personnes âgées, isolées et infirmes ont reçu l'assistance dont elles avaient besoin, notamment les médicaments vitaux et les équipes de protection. Malheureusement, pour avoir voulu donner plus que du courrier, lors de catastrophes naturelles, guerres ou épidémies, certains d'entre ces braves agents de la Poste ont dû payer de leur vie, de leur métier, tandis que d'autres ont vu leur état de santé se dégrader brutalement. Je m'incline donc devant la mémoire de ces soldats à part entière. Le Congo, notre pays, n'étant pas un îlot isolé, la pandémie de la Covid-19 ne l'a pas épargné. Mais cela n'avait nullement entamé l'ardeur ni le dévouement des agents de la Poste de notre pays qui, pendant l'état d'urgence décrété par son Excellence, le président de la République, chef de l'État, ont continué inlassablement à accomplir leur service universel en distribuant les envois de toute nature, notamment ceux destinés contre la propagation de la maladie. Au nom du gouvernement de la République, qu'il veuille bien trouver ici la reconnaissance de la nation pour leur bravoure, leur courage et leur sens du sacrifice. Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, une dernière recommandation de l'Union postale universelle en rapport avec la commémoration de la journée mondiale de la Poste consiste à souligner le rôle de la Poste comme outil d'intégration nationale au service du développement et pour la sauvegarde de la paix. La Poste est partout dans le monde l'un des principaux moteurs du développement. La Poste congolaise a été, à l'époque coloniale et dans les premières années de notre indépendance, le deuxième secteur pourvoyeur des ressources de l'État après les mines. Au-delà de ce rôle majeur, elle contribuait aussi au maintien de l'unité nationale et à la sauvegarde de la paix. Bien que s'étant aujourd'hui adapté au nouvel environnement économique mondial caractérisé par les nouvelles technologies de la communication et de l'information, environnement dont le e-commerce ou commerce électronique constitue la principale innovation de la Poste, la Poste congolaise demeure sans conteste l'un des canaux par excellence pour l'intégration nationale. Avec son réseau des bureaux qui est le plus dense du pays, soit 365 bureaux disséminés sur l'ensemble du territoire national, elle constitue un vecteur de choix pour la consolidation de l'unité nationale et de la paix. Je saisis donc l'occasion que m'offre la Journée mondiale de la Poste de cette année pour lancer un vibrant appel à mes compatriotes, à quelque niveau où ils se trouvent, d'œuvrer en faveur de l'unité nationale, la concorde et la paix, afin de bâtir un Congo plus beau qu'avant. Que vive la Journée mondiale de la Poste 2020, que vive l'Union postale universelle, que vive la Poste congolaise, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Pendant ces jours, na Goma, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki point de presse na ye esika wapi azwaki ba décision si likambo ya minembwe. Nanzela la conférence de presse oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki na Goma, chef de l'État asalaki restitution ya séjour na ye sur base ya ba information oyo ba pesaki ye na ba différents notables pe ba élus locaux ya Nord pe Sud Kivu. Président de la République a décidé qu'il fandisa nanu décision oyo ezwamaki sur likambo ya minembwe oyo et créer débat makasi na République Mobimba. Sur un territoire dont les limitations sont contestées et surtout dans un contexte de conflit latent. Et donc, pour moi, le salut du peuple est la loi suprême. Et je ne peux pas laisser un peuple, surtout le mien, un peuple au Congo, en danger. Voilà pourquoi j'ai décidé de purement et simplement annuler ce qui a été fait jusqu'ici. Mais je ne vais pas en rester là.
je vais très rapidement mettre une commission sur pied. Une commission composée uniquement de scientifiques et de préférence des scientifiques qui ne seront pas originaires de la région. Donc, c'est-à-dire ni du Nord Kivu, ni du Sud Kivu, ni de l'Ituri, rien du tout. C'est des gens qui viendront d'ailleurs et nous sommes capables de le faire. Le Congo est grand. Kasina Likambo etali processus ya désormainement démobilisation per insertion communautaire. Chef de l'État à l'Obike a outi kozo financement ya 50 millions de dollars américains pour na ko appliquer Likambo yango. Na mikolo ezali koya président de la République a nommé coordonnateur national ya structure yango oyo bazobenga DDRC oyo a kobanda ko dépendre directement na Yemoko. Kinshasa et l'équipe partout. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité qui ba travaux ya construction ya port ya Sake na territoire ya Masisi. Commentaire ya Nathan Siata. Et sali déjà 2 semaines que mai oyo ya rivière ya Kihiha na entrée ya territoire ya Masisi et bomaki 14 personnes et memaki bandaku ebele pe bibwele ebele ya batu. Kozanga pont oyo ezo relier ville ya Goma na territoire ya Masisi na Walikale pe province ya Sud Kivu ezo privé ville ya Goma pe Bukavu na biloko ya kolia ebele pendant mikolo oyo wuti koleka. Tangu azwaki information sur makambo oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yemoko akitaki na Sake pona komona ndenge nini misala ya construction ya pont oyo ezo kende aprometaki kobakisa misolo pona kosilisa misala yango pe kozongisa trafic na nzela oyo pona population a vivre na kimia nyonso liboso ya population oyo basanganaki ebele wana président de la République azwaki maloba pona koloba na bango boye. J'aimerais vous annoncer une très bonne nouvelle, j'espère, pour vous. Dans quelques semaines, je serai un gomatracien. Je vais venir habiter ici. Je vais vivre avec vous. Et je voudrais entendre au quotidien vos problèmes. Et nous allons les résoudre ensemble. J'avais promis au peuple congolais tout entier que durant mon mandat, je me battrai pour que la paix et la sécurité reviennent totalement dans mon pays. J'avais promis que durant mon mandat, je ferai tout pour que le sort des Congolaises et des Congolais s'améliore au quotidien. Après avoir amené la paix, nous allons maintenant nous battre pour le bien-être. Il faut que les Congolaises et les Congolais se sentent bien dans leur pays. Nous avons un pays riche qui a rendu riche beaucoup d'étrangers, mais qui nous laisse, nous, enfants de ce pays, toujours pauvres et malheureux. Nakozonga na ye chef de l'État alekaki pe na Mobambiro et Sikawapi plus de 400 ex-combattants bazali démobilisés pe bavandaka aprometaki bango ke akobongisa condition de vie na bango pe ako accélérer processus ya réinsertion sociale na bango dans ya esengo et betamaki après koyoka nouvelle oyo Kinshasa et l'équipe partout. Ministre ya Pétantique Augustin Kibasa Maliba a visité Kibaloko ya Asbel ISPA. Ministre ya Poste, Télécommunication pe Nouvelle Technologie ya ba Information pe ya Communication PTN TIC na Mukuse azalaki invité jeudi oyo 8 octobre 2020 na baloko ya Asbel ISPA oyo lakisi Internet Service Provider Association oyo ezali situé na 8e niveau ya immeuble Botour na commune ya Gombe. Association oyo ya ba fournisseur ya internet ba présentaki na Augustin Kibasa Maliba ba projet pe ba réalisation na bango ko banda na historique pe ba objectif ya ISPA
avec 13 ans d'expérience na kati ya République démocratique du Congo pe bazali na renommée moko internationale. Ezali ko regrouper ba entreprise fournisseur ya ba service d'accès na internet, ba personne morale pe physique oyo bazali dévoué na développement ya numérique na kati ya République démocratique du Congo. ISPA DRC a exposé pe na yango ba projection na ye na ministre ya PTN-TIC pe ba principale mission na ye. Na kondimela Laurent Tumba Kayemba oyo azali président ya comité de gestion ya association oyo alobi ke bango bazali na mission kaka ya ko défendre ba intérêt ya ba société oyo bazali ko évoluer na secteur ya internet na kati ya République démocratique du Congo. Bazali pe ko œuvre également pour na ko promouvoir collaboration entre ba fournisseurs ya ba service ya internet. ISPA oyo kati na ye azali ko sangisa ko banda kino lelo 2 points d'échange oyo ezali moko na Kinshasa pe mususu na Lubumbashi. Il faut pas souligner, selon Laurent Tumba, ISPA oyo azali na plusieurs réalisations déjà oyo aussi à Sala. 4 projets importants oyo déjà ezala réalisés. Président ya ISPA DRC a plaidé pour que République démocratique du Congo ezala doté na centre moko ya badonné ya yemoko. Raison ya projet na bango moko oyo bazali ko benga projet DRC internet oyo ezali ko consister na ko pesa République démocratique du Congo ba point d'échange internet ya niveau 2 à travers ba différentes villes ya ba territoire national pour na trafic na yango oyo esengeli ezala d'abord local. Yango pe ko sala ke to éviter que loja ka ba contenu na biso na étranger par conséquent et ko réduire pe ba dépenses ya mboka na biso. Selon Laurent Tumba Kayemba, déjà avec 2 points d'échange, moko na Kinshasa au bazali ko benga KinX o ezalaki lancé en novembre 2012, pe mosusu na Lubumbashi o babenga ka Lubi X o ezalaki lancé en octobre 2009. République démocratique du Congo actuellement ezali ko se figurer na 2e position parmi 5 pays africains oyo déjà bazalaka na ba point d'échange lokola Afrique du Sud, Angola, Congo Brazzaville, Cameroun pe Gabon. Président Laurent Tumba Kayemba, président du comité de gestion ya ISPA DRC alobaki boy. Nous disons merci au ministre. Nous avons voulu, au lieu de parler, montrer par les actes, montrer les faits. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Parce que l'avenir du numérique, c'est l'infrastructure. Parce que nous voulons derrière ça qu'on puisse identifier le Congo par sa capacité d'utilisation des données. Notre existence, c'est aussi pour dire tous les jeunes gens qui excellent dans la mise en place des applicatifs. S'il y en a qui excellent, nous leur donnons de l'hébergement gratuit parce que sur notre point d'interconnexion, nous pouvons avoir plus de 30 millions de personnes qui accèdent. Donc ils vont être tout de suite visibles et leurs applications seront utilisées par plusieurs autres personnes. Satisfait de la visite Oyo, ministre de la PTN-TIC Augustin Kibasa Maliba Abakisaki Bouye. Impressionné d'abord parce que je me rends bien compte que beaucoup n'ont pas l'information de ce que d'abord il y a un point d'échange, mais aussi du travail qu'ils sont vraiment en train d'abattre quotidiennement pour que le Congolais globalement puisse avoir une meilleure qualité de service. Donc, et au-delà, j'ai découvert aujourd'hui qu'ils sont même ouverts à pouvoir encadrer les startups, tous ces jeunes qui aimeraient bien avoir non seulement une formation, mais aussi faire connaître leurs inventions dans le domaine du numérique, ont une porte ouverte ici. Donc vraiment, j'aimerais le plus possible que les gens sachent que nous avons un point d'échange. Je disais que j'étais impressionné, mais je dois ajouter que je suis fier. Parce que là, je viens d'apprendre que ce point d'échange est le meilleur de l'Afrique francophone. Nous sommes les meilleurs en Afrique francophone et il y a de l'ambition. Parce que non seulement nous avons un point d'échange à Kinshasa, nous avons un point d'échange à Lubumbashi, et l'ambition c'est d'aller installer un autre point d'échange à Goma. Donc une vision claire pour pouvoir améliorer la qualité de service parce que n'oublions pas que nous avons besoin du numérique pour bien développer notre République. Ils vont venir avec un mémo clair des préoccupations et je pense que c'est à l'issue de cela que nous allons pouvoir discuter et voir quel est le chemin à suivre. Mais d'emblée, je peux vous dire, plus que jamais, ISPA est véritablement un partenaire qui va aider le ministère et tout l'écosystème à pouvoir aller dans la bonne direction.
Souci ya ministre ya PTNTIC Augustin Kibasa Maliba ezali ke développement ya solo ekota na certains numériques na kati ya République démocratique du Congo oyo pe ekosala de sorte que to gagner mbongo ebele oyo ekoki kokota na trésor public. Kinshasa et l'équipe partout. Betesco na souci ya kosepesa toujours population asali bino bastilo simba na bakaye yao. Etikali quelques jours pour classe ezonga ndenge bakonzi ya mboka balobaki yo papa to mama ozalina nukolala yebelaka déjà Beltesco atie na disposition na bino bakaye yao pe bastilo simba po na classe ya bana welisaka déjà osombaka bakaye na yo po lobi olobateke o bayebisaki ngai te to yebisi yo kaye yao pe stilo simba nde ebongi po na mwana na yo atanga kitoko boya pour ça la confiance na Betosco boso bakaye ya oya Betosco bakaye ya qualité ya kitoko vraiment to beli bino ya mbango po stock elingi esila e bandaki kala baninga bazo somba yo papa ozana nu na koreve tangu ifone ya mbango somba bakaye na o bakaye ya oya ezali awa na magasin Betosco toza pe na bastilo simba oyo ezokoya ezokoma bastilo kitoko encre ya bien mwana okomatan mulai ate ko na kata stade de classe yango ezokoma osala dépense te ba mango style économique yaka mbango soma bakaye na stilo ya Betosco tozana bakaye cartonneau oyo ezali bakaye registre babengaka yo kalaka yo papa responsable bakaye registre ezali ya A4 na ya A5 toza pena bakaye ozana ba joueur na balinga bakaye ba joueur ya ko soma bakaye registre qualité ya kitoko ezaka na kaye ya Betosco. Vraiment Beltesco mosungi ya mboka somba bakaye na bastilo oyo partout na République démocratique du Congo mobimba pe na moins cher. Coaching na lingala eza programme oyo eza kosalisa bino pona koyeba masolo na bino ya business pe pona développement personnel na bino pona kolanda yango bo s'abonner gratuitement na chaîne YouTube Jimmy Mukendi le coach. Basalaka business pona esengo mutute basalaka business surtout ba mama pona esengo matavion te ona kendaka Chine te business ezana kendaka Chine te business ezana somba biloko moins cher na oteka likolo na gagner bénéfice oyo zo gagner wana de business mais so depuis bana okende Chine o gagnera te donc c'est okenda no tourisme c'est pas ça le business lokola mutunyo senga ko ça profit ba astuce ba élément auto ramasser par-ci par-là to lobi to partager na bino pour na koyeba ko ça la profit à solo na ba business boza ko sala. Et sengeli na vie na o créer ba revenu passif. Ba revenu passif ezali ba mbongo ekotaka atayo zati. Atayo bouger te même mbongo zo okota. Entre autres na immobilier sur za banda kuna yo. Tu as des locataires. Tu n'as pas le choix. Yo fani na yo. Locataire aza obligé de faire du mois avec sa mbongo na compte. Donc ce sont des revenus passifs. Ce qu'on crée ba revenu passif on a ya on dit ko soutenir ba business aux sala. À un certain moment ce que moi défaut mbongo ba revenu passif on a neko aider de temps en temps pour soutenir business na aux sala pour que liboso parce que phénomène à recoyer parce que tout ça va prévoyanter. Pour okoya il faut vraiment aussi là de la réserve na union or que réserve solo les revenus passifs c'est-à-dire mbongo koti sakasa sala musala mais entre temps koto zo sala musala ozo matisa ba revenu na yo client oyo so zoa oza na facilité à maintenir parce que ayebi ba service na yo que oyo zo ko lukana ko zoa. Donc quand tu fais un business il faut savoir ko garder relation mo songolo na ba client pour client kanisaka toujours yo tango aza na besoin et loko oyo akozwa et pas ina yo. C'est très important. Merci beaucoup, c'était moi, Jimmy Mukendi, le coach, votre frère, pour vous booster, vous motiver, pour que vous puissiez redevenir encore la meilleure version de votre vie. À très vite. La mouture Asbel a une vision. La vision, c'est de promouvoir l'efficacité dans le travail des spécialistes de la communication, notre manière de contribuer à l'évolution tant scientifique et pratique des métiers de la communication en République démocratique du
Congo. okosala nini yo papa soko ye na ndako na yo kuti mwasi na yo azobeta mama na yo? Reportage ya Hervé Zaka. Kala ba mama na biso bazalaki na respect makasi envers ba mama bokilo na bango. Kasi lelo respect wana ezalaka lisusu te po na biso ba jeune fille oyo tozobala lelo. Okomona mwasi ya libala azobunda na mama bokilo na ye. Na yango totunaki na bakinoa, eske eza normal na yo mwasi ostimba mama bokilo na nzoto? Nako sela ngota mukete. So to soni na mbai na ngai. Etika kanga problème mbai na ngai. Je me ko mama bokilo simi na nzoto na bando ko bundisa ye po na est-ce que si na respecter ya makima makasi. Il faut pas catholique ozoni si mama o aboti yo. Ke so ko ni so si mama muninga na nzoto ni si mama na yo pe obundisi mama na yo. Poto ke libala faut okanga makamuni so tia mtema na mtema. Ete mama muninga po bobuna mbali yo kota ngo bisa mama muninga bando ko manke na miso abatu ya respecta mukete. Ta mukete po mwasi wana ndenga zwaka mama na ye ndenge pa zwi ngai pe mama mbadi na ye. Akosi manga nzutu te. La discussion mike zanga te po tozali batu. So problème yali aye pa ngai mama atala bona bolika mboyo sala ke za bien te. Ngai na raje problème entre biso ni bali. C'est que problème ezala ki banda kala. La discussion mike bien mama abeti koko na ye. Bokela lingi babeta koko na ye. Ko beta kabana na ngate. Et comme vous dites, maman a dit que comme une ndoki. Eh, qui ndoki na bino ngotu na famille na bino na bana na ngai. Mais ngana za maman za na jo ya ko beta ba koko na ye. Maman za na jo ya ko corriger ndako na ye. Ya ko conseiller pe tant mwana na mbali ataye pima. Ezala ka ngana boti mobali. Bako le ngana boti mwana nga komi tata mbimba. Yo mobali yo bokilo no mona ngai te mona kaka mbonga mwana na ngai. Mobima mwana na ngai ezalaka te po senga na bota yete nde yo po yo zati eza bien te parce que po soto ke libala ndenge baparent bateyaka biso il faut ko respecter d'abord babokilo respecter bokilo moto aboteli mobali aza moto apampamba te po soki abotaki ye te mpona yo mpe moko yeba mwana ne wana te soki lelo oza a bonne santé ozolata mwa super eza mwana mama wana. Alors il faut qu'il paie beaucoup de 100%. Même sur ça, il y mais moi 80%, moi 20%, il faut qu'il paie. Ce que maman m'a bien rabo moi ni kana libu. Tant qu'il y a bimisa qui na mokile, ben que moi na ngalo ba ozalana copine moi na faut de charge na ebo so ko maman na kufela mobile. Alingi yo mwana na alingi yo mwana mwasi. Yo pe linga mama wana aider ye. Moi ça mwana kana bunsa ngai ponga na za mama na ye. Akoki ko bunsa ngai te. Ako bunsa ngai te. Oya za mwana ngana za mama. Omoni musu ezalaka faute ya mibali. Hein? Tope faute ya biso ba mama. Bon, na tiena mpare ya biso ba mama. Biso ba mama moni kele mususu mwana azokipe mingi te, azopesa kaka na mwasi yo mama ozomona mutema mabe. Bon, mususu ozomona pa ya mwasi yo pa ya mwasi mwasi azopesa mobali azopesa kaka mama na ye azosunga mama na ye na ndenge koki po asepesa mama na ye mwasi mususu akomona mabe po bana basi balobake mobali asepelisa nsima ya mama na ngai mais so ekomika banosepelisa mama na ye moko akomona yango mabe yango monaka ke bisika wana boyokani mpenza ezalaka malamu te mais nasuetaka biloko wana ezala te bon conseil na kopesa na bandeko surtout na bandeli na ngai moko mama na biso ba mama faut yebake wana pe azali mwana na yo parce que mwasi na mobali so si basangani bakomi mutu moko basali foyer na bango yo toko yo sangana kina mobali na ye bosalaki pe foyer na bino ozali kolia mbongo tata na bango ozali kosepela bino mibale yango na pe biso pe bamama tondimake basi ya bana biso basepela parce que si basali ya bango libota basepela mais na komi mpe na biso ya babokilo na biso
abokina biso bayebaki biso mpe mama tobota mobali na ye soki mobali na ye azosunga ngai fatika le mosusu mpe yo mwasi fo olobaka na mobali nake esepelisa mama na yo sanke ye yo nde ezali te me mibali mosusu babokilo basi mosusu balingaka ndenge wana te balingaka kaka bango moko bazwaka akamataka kende kopesaka na mama na ye bie na bandeko na ye asepelisaka bandeko na ye wana nde amoni malamu. Bandeko basi botika comportement oyo bokoma nango po mama Bokilo aza mutu ya respect po yende aboteli yo mobali atako likambu yango eleki niveau jamais okoki kokoma tina niveau ya kosimba ye na nzoto. Donc bandeko basi bozwa ba mama Bokilo na bino kaka lokola ba mama na bino po soki yete me mobali oyo vandi na ye alingaki azala te. Kinshasa eleki partout. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa Nabiso. Bozalaki ebele au rendez-vous pour na kolanda magazine Nabiso KNB soki bosepelaki na édition ya mokona lelo. Tika topesa merci une équipe rédactionnelle Nabiso mobimba ya KNB. Peggy Lunga azalaki na sima ya caméra, Nathan Siata na réalisation pe na coordination ya Jimmy Mukenzi. Kaka ndenge tomesana kolwa botika la toujours scotché branché na chaîne YouTube Kinshasa Nabiso. Kinshasa et l'équipe partout. Magazine, Kinshasa Nabiso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.